biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Tous mes fidèles et Anti-Stress sur télévision, à la chaîne actualité, la grande dame. Moi, pour te dire, c'est pas un check et on l'a été au pénal au Zondo, mais il y a le côté vous s'abonnez toujours à la Anti-Stress sur télévision, chaîne actualité, là il nous pose le boss, la chaîne où vous s'abonnera toujours à la banque, la grande dame, au Banira. Maman, pour nous, on a dit laisser pour la cola qui s'est été. Vous n'avez pas mingi. Préféré bon mes canaux pour s'abonner bon tiens pour abonnez-vous et que ça n'a vraiment grande dame. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à mon Anti-Stress Jean-Marie Kaye depuis Paris, je te fais de gros bisous. Merci à mon chéri Dani Kenzo, merci à mon chéri Demero qui dit mon akatami Kiwana yana l'enfort bamote no yangoana. Merci à tout le monde, merci à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress télévision, beau s'abonner toujours à Anti-Stress télévision pour la Rosanga Teba actualité. Je vous aime beaucoup, mais pour le délit des aliments, Sima Yangonga, qui m'a dit Sima, qui me rend pour le délit de Mobili, mais ma coloma, ah, et puis tout Rosanga Sima. Et tenu qu'il y a un côté, il y a un modèle, où elle m'a tellement bien, beaucoup, il y a un côté. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Bakufaki, ebele bakufaki, babundi, lelo bazaboni. Na évité, soki babaete, lokola biso tobundaki boye. Nde basalaka Union européenne na bango, alors to faire souffrir ba-africain. Oui, parce que il va des moments de parler. On a battu les mamans en Afrique. Ils ont compris comme il a les pères. Parce que la monnaie Afrique peut aller igner à la forme. Mais ma bonne la mindele. Mundele comme si, mais je ne comprends pas. Mundele. Quand vous avez la monnaie, vous avez confusion. Comme dans la guerre, comme vous avez secret, vous avez un sida, vous avez un africain, précisément un congolais, qui a la richesse dans le bison. Donc, vous avez un secret, un secret. Donc, vous avez bien été dans la ligne. Congolais, nous sommes aux aguets. Dans la Congolais signé, trop c'est trop. On sait que donc moi on a toujours fait ça pendant ma casse ma femme c'est la mission voyant femme c'est je peux ça bango pendant ma courage et belé et puis nous voilà sous ba volontaire on a Wazalendo voilà et puis bango voyez le ngonya na bango. Merci beaucoup, bango pelo monya na bango tu comme amia kitoko bete ba tubi ba lele ba doit de la mboka yona iko Afrique comme forme des personnes ont temps pas biso kabila le père mais kaka moi nous nous to ba ko ba ite so ba wande ba tomi sama na mboka au ni ba ka ba to akoti ba wande na mboka pour les lignes au sein de l'Afrique comme ba kata c'est ya da ba ba to ba koti ba wande na mboka tout le le lu tout ma mboka ça peut azo peut faire partir na ko le ba na mboka c'est non ba mais je pas confiant. Tout à la cape, ma belle a été la madame. C'était monsieur Oyo. Tu bêtes la game à beaucoup. Tu bêtes la game à beaucoup. Tu bêtes la game à beaucoup. Nous voyons comment il m'a dit kaka. Mboge za la parti politique et belé. Moto a kolingo, moto a kolina yote. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Il y a qui sont bango. Il peut pas monter. Bengana qui bango. Azaki makasite. C'est le battu au rail. Azaki makasite. Il fallait y aller à Bango pour que nous avons les dictature ya Mobutu Ekwea. Le quoi vous avez le Congo.
nayelaki bino yango me nayaki nga moko te nayaki na bandeko wana ntango namoni makanisi na bango mabe nabengani bango Rwanda asala likambo na intérêt bagama aza moto moko na intérêt akolinga te atinda basoda na ye bakota mpona koluka libération basala sa baccord moko basigné ke ntango tokokenda kuna tokosala kotokosala eza baccord basigné makambo wana nayebi na nango te kana obetela oyo olobi nga wana yo ozokendewa baccord basignaki nga ayebi te nga nayebi kaka yo ozobakende nungunungu balobi ke ye motele biso bango alors nga mpe nazolakisa o mpe oyo alobaki ezalaki ke ayaki na bango mpo azalaki makasi te malgré bapromese nyonso apesaki bango na baintere na bango ayebaki question nakomi na kobalukela bango sikoyo ayebi question nakomi na kobalukela bango sikoyo ntango abalukeli bango fale mindele nde batika guerre yango tikalaka ya biso na bango mpo ayebaki ntango makasi koleka bango to na baluki bango basala bien sikoyo ye kuna na nsima ne mindele tutala mpe mwa parti moko oyo ya ye mpe ya bien c'est vrai que mutayaki na bango mais azalaki kolobaka mpona congolais ye mpa na ye ezalaki siloga ya Tshisekedi le père le peuple d'abord alingaki ye ntango ayaki soda nyonso ya Kongo azalaki kosekaka kosepela po ayebaki ke non soki bato baosepela te bango kaka bakosalanga mabe ifo bango d'abord basepela soda nyonso nde naza boye soko binoki to na soda moko taosala contraire nanga abana basangola ya solo mponga azali na basoda oyo azolela mpe kabila lepe ezala donc nga aza politicien te naosala analyse etanke nga moniko naza politicien te mais naza congolais oyo azoyoka mpasi makili ezotanga na goma epuis ya ndenge nazokoagresi biso mpona richesse na biso na wana. Merci beaucoup Romagnola Kitoko, en tout cas Romagnola Kitoko, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous les fidèles. Il y a beaucoup de télévision au Robert Okoba. Il paraît que le Corneille Nanga, il paraît qu'il a vu Goma. C'est le barimère, c'est Goma te, Goma komi a été, sur la Goma Goma komi a été, aéroport et RTNCP aux Alaïe. Donc jusque-là, à Zuté. C'est le barimère. Voilà. C'est le barimère. Na kendagité, na tunité. Voilà. Je peux confirmer, voilà. Merci beaucoup. Il paraît papa na biso Pachi Beton mokonza mboka bakiseli ba soda ola ko bunda kuna na sika matanga bakise kolela akaba biso ba ali ba salaire mo ba $1000 kaka ba eko bakali kuna. C'est le barimère. Et voilà comment ça confirmer. On va confirmer. Yo zaki wana. Mais tongi mokonza mboka ko lobango tu vois. Ah lobi. Ah. Ba zu ba $1000 ka ba o baza kuna o ba ko bunda ba o ba ko bunda mama o ba ko bunda pona ekolo. Ba o ba lela jo ko sisingala te me ko ba kuna na nini. Na Rwanda wa bunda me kama kumanyula wana na bomboka na mais kitoko mais c'est non pas pour le wana kitoko eza atmokaki et on fait et zamba songa bomba la biso et comment beza beaucoup $1000 te na guerre wana vraiment eza plus lisusu $1000 eza nde ya bango o babandi o ba kosaka musala wa ba ne $1000 et ko zala bien pour mon soda à sa complicité la couleur. Soda urbaine, soda nzala. Il y a sa complicité la couleur. Oh soda puis la soda nzala. Jamais. Ils ont activement bien et moi, vu mon tête pour ça, ma arbre, on a soda copié, soda la tenue, à copier. À mon coup, on a pas quand on m'a dit, le colonel, moi, qui t'a eu une autre cas, à gagner les soda, ils sont là, et on peut quitter, c'est le roi. On a
dans le monde, il y a civil atombokaki ezalaki te ke soda atomboki soda azokengela putu civile azwa eloko ya motu te donc oyo obeti wana namonaki yango te nayebi ndenge olobela yango nde bakangi tiktok bakangi nga mpona makambo ekoleka bainformation lokuta moko siamonia kolengisa bana mboka o basali goma boye bazwi goma basali boye ta bawande bakoti tala boye tala bakobeta biso kolela moko siamonia kolengisa public kolengisa bongo pepe congolais sika bazwi likanisa konga mboka kokanga tiktok baimpression nango par rapport yango yo moni ndeni pesa mwa likanisi nande bakangi tiktok yo omoni nde yo antaki moto na ye nga na yango bituna na babiyani na yo pesa ye yango nga namoni mabe argument na bango bon nga mo emo nazalaka nakoti tiktok naleli en tout cas biso bacongolais toyebi kopesa eloko valeur e toyebi kopesa eloko e toyebi kongola yebi moni ntango bato bakolobaka ke kabila leperte na bamone wi metutape makanisi na ye kabila lepere azalaki na démarche ya ko d'abord changement ya mentalité atimeli congolais mpo mentalité na ye changer il faut asimba fimbo poni toni momonika foko lelo likambo so likambo ezalaki te tonotokanga fone wapi toyembelaka tobetelaka ye juya muse tosepelaka na esika mesiko totalaka kote ke ayaki na bango ndeni toninga totala makambo ya malamu tosaki tenero changement ya mentalité congolais il faut changer mentalité na ye TikTok au moins moto azo tikala kutakala la télévision ya monde alors biso toza na loba moko toloba toza babantu donc makambo bongo ekoki kosalama te oui selo baraison na bango nga namoni ke baza mabe te. Merci beaucoup. C'est la raison pour ma bête Manuel Kitoko. Lisanga est pas pasteur. Comment on va passer au Kabundu? Allez, ça c'est les prières. Il y a 3 jours pour la Kabundu. Vous allez voir au Colombe, vous allez voir au Munduna, na Mboka, Est, et au Musabiso. Et puis Lisanga va passer à Sangala qui tourne à côté à stade pour la Kabundu Kabundu là. Basangala qui va musulman, va parler la sango, va tout et tout. Basangala qui va romanso. Pour ça, moi, comment vous Kabundu pour nous réussir à Mboka Biso. Nanga mon père Kabundu allez sa prière pour la tourne pour la Colombe à Boka. L'impression non parfois Basangala Nzambe. Maintenant, il m'a bon mukete tena ndima basali na nzambe tozana bango le problème là c'est ça voilà ndima basali na nzambe est-ce que tozana bango le problème là c'est ça la réaction déjà que va tozali parce qu'on bonde la pour la mboka kongola ba bonde la pour la mboka na ye kongolais tout bisika nyoso zali a bonde la pour la mboka na ye kwa ebiki la guerre ce n'est pas bien la guerre ekotaka mboka nzala guerre ebomaka batu guerre esalaka faillite monene ya mboka donc moi je pense pas que congolais aza na esengo eza te kaka bapaster nde motu baa na souci
monde balakisi no la santé ba ko le santé mo le monte moi pièce monte ko le la comme ba comédien na marche kiti moi mo oh yo maman Olive maman Denise elle biso mais comme moi ngoto mona bisote ya même bible ya momo lo biso ko lingo bonde na nzambe mikangele sika na ya kolala public, public. Mais oui. Na public, na oitali biso public, na physique, na spirituel, na spirituel ko lela na temple na yo na isika na ya kolala. Il faut lela kuna yo ke lela na public ne. Bon siko moni eza au supposé et puis eza au supposé eza ko loba bo solo te pe ko linga mote. Soki ndenge pasteur basangana ki wana nanga kolinchasa comment tu penses bazali omoni voilà Congolais nyonso bisika azali na souci ya likambo wana azosambeleza te souci ya bapasteur bapasteur baza na priere ya moto priere yango eza ya nzambe ya solo bozo eza priere ya nzambe te nga nayebisi yo ke nzambe po ayokanga te akeyokaka bapasteur nzambe ayoka kota ayokaka bapasteur non moi je crois pas nzambe ata na motema nzambe ayokaka moto nyonso oyo aza na l'écoute na ye ayokaka ye ezalaka bapasteur te. Merci beaucoup, pasteur T. En tout cas, quand tu vas montrer à maman Talimbo, parce que tu es là, en tant qu'artiste comédien, on a yami, ah on t'a bloqué la maille, tu as manié à mon boca à bango. Il y a mon lit dans mon comédie au niveau sakaton minutes pour attendre le conseil de ce mois alors que non le bali la télé réalité moi c'est mon une année 2 ans 4 ans 5 ans pas bali na musique de la gamine ou même pas succès na coupe na bino ou même pas star na coupe na bino ni yango c'est là que ni bala ko kabwana moi c'est ça no ya noir et puis na ko ça on a commencé on est venu au niveau où mais dans la bala ba comédien bwana eza lokuta Pour il faut ça combien de temps pour il faut aussi manzete na libala faut aussi manzete na libala soki simbité et si marate pour na ka bino ka ba comédien oui mais ma star qui start na couple ya modé papa biso papa la nga botinga Boni kama oyo simbaka tezo mona oni dezali kama lelo to likamba ba comédien papa botinga za mona 1929 mama biso za mona ala mosi ya misatu abo siko oui puis dans 1929 wana kongo simbaka te po ani ya bibale wana nyoso mama kabaka wata mbala ko boya ela kina bande kaka bana soki bana kaka na bande kaka bana nga bana mama oluka kapenza ba vraie information pour etali pe biso ba comédien lokwa bolingi to boyambaka biso na maplateau na bino neti oyo penda oyo ndako expliquer oni eza libala ya Kalemi est-ce que eza libala ya liboso na monde kabwana asiasimi pe wana to kabwana mo leki na yo yasimi akabwana mobali ya umelite na libala umelite na libala ya sima kabwana mona ko bona ba télé réalité na mobali na eto ko sepela couple o moment ko bana esengo solo la na Yasmine Sogoza na courage oyo ka Yasmine ayebisa yo le pourquoi oh les vrais pourquoi ceux qui Yasmine azana tort alors les cas jamais la télévision alors ngoko baba disait les vrais pourquoi ezana Yasmine na mobali na ye les vrais pourquoi ba mobali je pense pas oyo pelem su mobali ayebi je pense pas que ezaka open Yasmine ayebi ungana to kozala couple so na komi ko lemba yo ndenge balobaka soki mutalinga bengana mbwana ye akoloba mbwana ye akomi na rage nakobanda koluka esika nini yo okokafe mpongana bengana okolo ve déjà peut-être eseki nzela mosusu est-ce que yo oyebaki nga na oluka bongo oyeba te yo ntango okende okembi na makanisi oyo ya yo te asi alingai te moko boye yango abenganaki ngai akosanga na likambo boye okenda oyo wana te mais ye moko ayebi mpona nini alembaki
yo il faut solola na bandeko couple bakaboni oyeba vraie vérité mpo ani baumilité mpo nini otangi kaka nde couple ya bacomédien moi je pense mpona ebele nango oyo bakabwana ekoleka ebele ya oyo bakabwana te je pense pas ekoleka ebele ya oyo bakabwana te masumu yo wana koli na mwasi na ye bana basinga batata na biso banani papa wemba papa ça la vie est belle eza masumu yo wana koli na mwasi na ye sikoyo namawa yango des actualités te libala yasine couple yasine azwi mwana yaya ndenge ambekisino lemutelukasino olisi kolobi ke natika ye naluka ye mokolongo na oloko aza na kiasa na oluka ye kango tosala ye bongo émission mais sika kotika mwana ya moke ya bebe maboko atata na ye nyozonga na kini na motema mama oyo mwasi alalaka na ye estce wazali malamu mwasi akotika mwana ya bebe na mwana tata na ye azonga kisasa osaleki motoya kolanda ngakati kutu atiki mwana ya bebe na maboko ya bonne na maboko ya bonne na ye nzoka atiki mwana ya bebe na maboko ya tata na ye atika ye pa tata na ye tata apesaka libele te eza bana mosusu mpe bamela mabele te pas de problème tout ça mwana wana nzambe akobakela ye akokufa te surtout ana maboko ya tata na ye. Merci beaucoup à tous mes fidèles à Bokesé Télévision. Si tout le monde est matanga, il can essayer de voir comment les gens sont là, parmi nous ça va réunion la vidéo voir la caméra polo, moto accueil, moto tout, moto à coup fini de ça va réunion tous les arati le beaucoup de la caméra la barre. Ce qui est là. Moi je vois la président Massou va faire le lait, la moto à la can essayer de ça pour na marambo itali bien ya est. Alors on va ouais Kabagere est neti nga ezomatanga omoni biso bacomédien toza mpe batu physiquement donc moto moto aza matalité na ye est ce que likanisi no eza ya moninga omozelata nzambe so makanisi oyo eza limbe eza ya bana mpe bata mpe bandeko mosusu babimisamo ezwa mopepe moto eza oblige ya koloba biso mosala biso ezapandasa d'ailleurs biso tokotana bana babato nyonso na bapaster etotiki message donc susi ezali mais koréunir nde bato ezali sangilisaki te bato aza na batournage ya maboko donc compliqué. Mais oui, parce que pour vous avez motivation, motivation, avec des cigares, vous faites la comédien, au Sangana. Oh, pour la est, il m'a quitté la mission pour le Congolais. Oui, pour ça, la mienne, il y a mon côté, ma tombe est en bélo, bélo, la tête de qui a dit ça, vous pouvez télévision, et va comédien, tout ça, mon colonie, parce que là, il va on peut se dire, parce qu'il y a colo, m'intéresser. Donc, pour manolater, après, vous n'avez pas ça la bonne amour. Non, t'es là. Calpe Sambela, Sambela va voter. Merci beaucoup, il paraît C'est qui là? Mais là, voilà, c'est la joie. Je passe pas dans le quartier, parce qu'on a des hygiène nandenga komi bongo donc je pense pas qu'il va la quartier. Je pense pas qu'il va la quartier. Pour essayer d'aller déjà les gars à police que je pense pas qu'il va la quartier.
Merci beaucoup. Nous sommes dans Malamo sur Malamo. Mi a quand même estimé mon moyen modèle d'amour apprécié dans le tournage à Boussala. Il y a moi ici avec qui tout le monde tourner le bail d'abord dans tournage, le bail dans tournage, le lionson à la tournage dans la salle on va pour aller à Boké c'est mini. Et nous sommes un message fort et on fait ça pas dans bon on a pour la boca à mutu pour de jouer à ma bon boca. Tous à Haïti, c'est tout pour tout le monde guerre ils sont tous à la boca bonne. Pour guerre ils ont mon carrément clair. Et bazou kandé et chez c'est ya mort na biso. Donc ba voisin ba yé pour sa biso. Donc il faut de tenir tout ça ini et nzamba chaluko. Merci beaucoup tout le monde à la ini Zambia. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso Mexico s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika allez Dobika